Oh, ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O mungu na makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ça, bouquet boy. Et tu n'as pas voyagé dans le partout. Na bouquet Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'est pas biso on a 4K. Machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Patrick Malwavengi, Global Express. Kutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express, Global Femme Express izali agence ya si o ba kutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, izali rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est on a quelque chose qui est dans le logo. Merci, merci, merci. Merci, merci Balandinho Sobo Landabiso, Balandinho Soya Panza Sangwa Congo. Sérieux. Là, si vous avez un logo. Naibte so bozo kanga. Naibte so bozo kanga bo pesi sala nga machine. Est-ce que bozo kanga? Merci Balandinho Sobo Landabiso. Ouais, c'est bon, damoni ke zo kana, c'est bon. Merci bande konyo so balanda rabiso na Panza Sango ya Congo mapozo kere. Ya typé, merci Willy Delors, Anita Mbamou, merci Yannick Pembele, merci tout sur la mouké actualité à Paris. J'espère oui bien que l'objet Tokundagi Malolo avant-hier lobby ou avant-hier Tokundagi Malolo na bossa ni kunanga na kubobusana Tokundagi Malolo lobby aussi Tokunda vient na biso JC Katanga. Mais avant tout bandana de masolo na biso il faut na tala mandule ngala misana ko banda masolo na ngala mandule sala moi bien ndule nkolo wa tout le monde mandule après tout toujours banda masolo na biso régie tout sengi na régie abo kele biso mandule wana profiter ko weekend okina yo nzambe tikana profiter ko tombola kicha bokonzi na yo nzambe awala ngai obongisi oyo obongiseki depuis l'éternité yawe sana biso yo linge yesu manziana kokima wapie yawe soto sanganya eza mpona yo nabetaka tolo po yo ozali nzambe nabetaka tolo po yo kosaka tolo bamakambo ya solo mama eloyi mama eshadai mama jovakile apamoli oyo yesu nanga. Merci na bandeko nyonso bozolanda mopandi sango ya mboka Pipi Mbali, merci vraiment na bandi buchi koyoka moi clip oyo na uchi kotiela bino ya ndeko na biso atsela kotika biso na kombo ya Marie Misamu. Vraiment naebi bien que et toucher mitema ya bato aussi parce que là tout ça na mode confinement toujours tout ça na bandaku babakisi un mois et poussani les sous donc nabi ke mingi bazo sepela pété pourquoi tout comme babakisi un mois bana bakanda po ete batu bali babi malibanda surtout que na green centre babi ezo yinda mabe netika bazana bona confinement te Saint-Denis aussi ezo yinda mabe netika bazana bango pe na ba tous na ba mi be côté. Alors nga mingi ya kosolo na bino za lelo kaka to solo la moi actualité à poto ndele kaka moi ba douleur za na biso ba douleur à trop par rapport ya liwa ya malolo to kunda kié na banti bomo ndenge lekaki na mabe na malamu to monaki mais sauf que moi polémique comme ça les ma côté ba ndeko na biso ba artiste et musicien
balobi toujours vraiment et c'est bandija kotambola déjà nga pe na solo longo mwa muke pour j'espère bola moyama lolo zaki pe mo ebele hein moi ebele bon balobara bola mamutu baloba nga soki akufi mais ezalaki pe mo ebele vraiment mo ebele surtout bandi na témoignage toujours ba témoignage ebele ya malamu ki ya mabe mutu moto azalaka parfaite ou parfait mais moi bola mo ya malamu ezalaki pour na bandi bomona kame ba image o penga na sala na ye ndenge nini azako pesa nga pe moi ba valeur ba éloge ba nini ezalaka mais koka moi vraiment tomoni participation boyebi communauté nde tambula communauté na tambula na ndenge nango communauté sala bandenge nango tambulaka na ba façon que soki likambo ya biso zali moi bilembo ezalaka na bilembo wana ezalaka ndenge nini ba maloba moko ezalaka bien pour lelo to comme na monde internet o to ko bomba ko tuté internet nde makambo parce que on est sur les cas tout le monde à travers internet donc mutu mota ko lo bake o te na mona kibo en fait mingi bandiko bazoli la mingi babi vraiment malolo sala mingi pour un artiste et musicien asala penze belé pour un artiste et musicien ko sala belé te mbongo te kabeli bango mbongo te mais asali quand même promotion na ba artiste na biso musicien et belé ba artiste belé ko banda na likolo tina se malolo asala ki penza musala na yeto zako mona voir même na dernière minute na ye ava kufawa vous mona ki témoignage alobaki akima ki hôpital pour ki kota concert to lobite que concert de bomier mais signe reconnaissance tout le monde on a artiste ba yo sala on a dernière minute to yo mona mo maloba ba ya condoléance na dernière minute si ba kundi malolo to mona à part na début to mona ki artiste Redi Amisi asala ki nzembo pona malolo na yoka ki na tanya ngona nte mais na yoka ki asala ki nzembo pona malolo mais les restes musiciens to yebi biso to ba pandisango cela veut dire album nous se bima na poto biso to zala wana pour nous reprendre sango tout ko mona malolo na contribution na ye akoya atie makelele atambusi caméra na ye ndinga na panza pe tout ko mona yango mais suka nango bato bazako zela peut-être tout bien to zako zela peut-être tout mona lem sous artiste na biso o basala ba kombo wa minene o to benga ba artiste minene ya mboka na biso o basala ba kombo balobata moya babe ngoni moya balobata liloba moko boye pona mowei mais to moni yango te to moni quelques ba musiciens ba ebele o malola sala pona bango mais to moni kaka mwa ndambu ya ba musiciens o basali et puis so landi bien na uchu olanda kisinjora alobi mwandambu wana basali yango neti pe balinga kosala yango te basali yango kaka na yebite soki basala yango na mitema malamu to no bajonka neti mais malgré tout confinement Yves Bonga malgré tout confinement F Jana malgré tout confinement et ko le que la pe bongo te désiré ka songo to ngoto mona penza bato ya biso to yebi o bazo pesa lokumu ya mboka o ba beta ka muziki na biso o ba tika bilembo ba tika ba kombo ba beta ba Zénith ba beta ba Olympia ba beta ba nini balo bata mo ya circonstance ya ba bengo circonstance mo wana pona ndeko na bango malolo mais to mo nyango te tina dernier des mères na ye to moni que quelques mise ba osala et puis si pas si pe mawa papi mayala akomiawa eza mawa
mawa trop eza pasi penza bandeko na biso si quelque part tant bazo ba ke ba artiste et musicien baza ba ingrat en tout cas bo memanga likolo te ba artiste et musicien to solo là biso na bino to tambola nzela moko mais ceux qui to sali remarque oyo parce que za penda remarque ya munene ya makasi na ba artiste na biso oto yebi to monita so en tout cas ceux qui boza ba vidéo au artiste ba sala ki ba mo wana ba mo ya condoléance et ba mo ya ba bien mo circonstance hein ba mo wana pona malolo en tout cas beaucoup ko tindela nga yango pe même na Facebook nanga et ça langa bien na critiquer te mais faut critiquer aussi parce que tout le monde yango na dernier jour na ye malgré tout confinement tout le monde li kambango kaneti aimé les lies mdalata kyango neti noko lies kam mdalata kyango li kambango apesi quand même instruction na bande nyonso ya ba artiste et musicien mais tout le monde bande ko penda bazai kilo pona ko batali lo ba pona malolo personnel malolo osalaki mingi pona biso malolo boye yango wana kala mokili za kozela parce que ngaso na lo ba boye na zui ba pression ebelé Sylvie Ebengo Papi Mayala na zui ba pression ebelé et comme il ko moi critique yango wana usolo ana bino bandeko nanga ba musicien tozaka na bino ensemble pourquoi bozalaki kilo ya kosala ata eloko pona malolo ata nzembo ya pamba ya koyembela ifa mode confinement to boite to na confinement mais banzembo salami hein to moli banzembo hein pendant que malolo kufaki ba artiste baki na ba studio bosa banzembo hein to ko féliciter moi na la musique na komba Neymar à rendre Sernaï hommage Malolo Loris la congolaise Neymar ou vive la musique a yembi a sali a capella pona Malolo vraiment nabi ke bana vive la musique baza ko sepela bana vive la musique baza ko sepela kanisa mutaka kutu musika na mboka Kinshasa asali mo loko mo boye yango wana kaka tolo yango wana kaka mokili yango to vivre ndengwana mokili to vivre ndengwana bolamu na yo fo bandeko balakisa bolamu na yo fo lakisa mana bandeko na yo o balingaka yo so balinga ko te lakisa bi balinga ko ti malolo il fallait akundama na ndenge oyo il y a honneur dans le sens quoi même na cimetière wana tunga to mona ta quelques artistes et musiciens na biso au bazar quelques artistes et musiciens au bazar mais tout le monde qui est des civils na ba civil bazaki wana donc cela veut dire peuple comme des alaki wana o balinga malolo nde bazalaki wana ba artistes et musiciens tout ba fan na bandako est-ce que vraiment ezalaka Christian Matuidi na tu une question o amona ko répondre na question ako benga na epi na numéro zanango 09 tout sur la mom qui entre nous hein soto suis pareil ba musicien parce que to yebi malolo o asalaki pour na ba musicien malolo azwaka likambo ba musicien akomisa ngo ya ye to yebi yango yango peuple ka étaqué penza ba musicien basali lo côté pour na malolo wana c'est vrai. Moi aussi je confirme que c'est vrai parce que la bango le côté bon ceux ba pesi ba mongo je sais pas mais to linga kita to yokana ba maloba sukali et la maloba sukali oyo et lembisa mitema ya batu ba momoko za ba momoko ya et puis ça ramonter ma kimia so mona so mta lobi et puis si kimia malolo maloba na akoyoka ngote mais biso ba yeto tikali to koyoka yango biso ba yeto tikali to koyoka yango to yango to solo la bandeko o bakufi tozaka na bango elongo parce que ezaka pasi par rapport à mode confinement tozana ngo
moyen tout ça la autre mesati tout ça est nécessaire na musika ndenge tout ça na musika tout ça na musika ba musicien to vandeli mom kibino parce que boyebi o bande ko na bino basala pona bino côté promotion marketing basala mais retour na bino to mona ngote to se basengi mbongo te to se ta moi liloba ya sukali et ça la bien pour au mona pe ah te azaki na biso longo azaki na biso longo vraiment et ça li bien te et ça li bien te lobby le 17 to ke ko kunda ve na biso jise katanga lobby à le 17 boyebi jise katanga ba musicien la musique quartier latin o wenge boyebi ve na bino jise katanga boyebi ba soirée abetsa bino ba soirée abetara abetsa bino na ba nière partout abetsa bino atali loba message yati elo ezo pesa bino motema kilo po bolo batamo malo to la posa maloba wana to yoka kata pona ko yeba bolamu na bino foto yoka maloba na bino ti ah sala kilo ko moko pona e sino te to kokina biso ko senga maloba wana te parce que mokilango etambola nende ngwana pourquoi bakina osala ba nzembo ya hommage eza pona signe reconnaissance mutwana tozalaki na ye en tout cas mutwana asala pena mingi pona biso tika to reconnaître ta bolamu na ye tout ça le deta mwa nzembo etika la ta elembo to yoka ngota po mutamta na tour na ye lelo ya bango lobi pe ozala biso mais ndenge ozala biso wana to kanza mwa bolamu ndiko pasalaki o pasalaki yo maloba sukali na maloba to na pusaka ya maloba to na pusa ba mbongo na bino te ba musicien na biso bandiko na biso to bino pe likolo te mais to monika neti à part confinement to yebi ke so ezali confinement te bonga bozala mais beaucoup ça la plus fort beaucoup ça la plus fort et ça biso bien et ça la bien biso to panda sango na ndenge muto panda sango na si ba makamiso eleka panda sango Congo esa musala nango ata tozomuna na te na cimetière mais équipe yo sala o yozo panda sango ke biso be to panza po batu ba yeba ke ndeko wana tozane susute ndeko wana basi bakundaki mukolo boye ndeko wana boye osomona donc esalika bien te par rapport ya nga bazobenga nga nazuza ba appel par rapport ya ba masolongo nezoleka alors on peut ça venza ba courage na mama na biso la net katanga zolanda biso na ligne ne tozabuye alanda biso po akufi aza grand frère na ye jise katanga kufaki ba kunda ye lobby le 17 na cimetière ya Limay Brevan eza bongo ba côté ya Boissy Saint-Léger banzela ba créteil wana otomé na Limay Brevan mais batu wana baza bata ba kombo batu ya batu vena biso jise katanga muta mokili mobimba eleba nango kulutu magelan alobaki asala témoignage mo pona jise katanga alobaki ye azao kanisa ke yende fa kufa liboso ya vena biso jise katanga kulutu magelan alobaki ye penza ando kanisa ifala kufa nde liboso ya kulutu jise katanga mais nzambe ne asala makambu na ye kulutu vena biso jise katanga akufi liboso na ye alobaki vena biso jise katanga aza bibliothèque azalaki bibliothèque donc il fallait bimisa makambo azalaki nango asile ko bimisa yango te ba makambo to nga asala asena ko sala yango te fallait asala yango fallait ki nzambe abenga nanu yete wana eza kulutu majila mtalobaki yango asali témoignage pona jise katanga
donc ça pesa trop tolinga bandi tolinga batu na mbebote tolinga penda na motema malgré tout confinement tout mona ba enterrement zoleka na osenga bana la musique nyoso obuza na poto bana la musique nyoso obuza na poto obusa l'effort ya kukunda vie na bino frère na bino ya na bino leki na bino. La musique ne tombera jamais. La musique a beaucoup. C'est la même chanson pour la vie na bino JC Katanga. Boyebi wa sala pour na bino. Asali mingi pour na bino. Obanda ndeko nanga Jojo Bayinge. Jojo Bayinge. Omba Petit Bokul. Boza ebele. Bosangana. Bosala ta hommage moko pour na et puis Nabiso JC Katanga et ça la bien makasi. Quand on dit JC Katanga, tout le monde a JC Katanga, tout le monde a malolo, bana la musique, ba pena bana la musique. Plaisir wane ça la bien MKM Swahili. MKM Swahili. Lobito kunda vie Nabiso JC Katanga. Na limé Brevan. Kulutu majela tout à l'heure au Kotawa, a un message à Opesa, pour la baïne sur Barolinga Koyan enterrement, il y a Venepso JC Katanga. Kulutu majela a un message à Opesa tout à l'heure. Tolinga au Kotaye, Kulutu majela so landabiso obenga kaka o solo la likambo yango pour na programme ya Venepso JC Katanga. Nous avons la musique, mon papa Wemba, oyebi programme wana ozalango na mutu. Dommage qu'il fallait qu'il y fallait préparer kotia image moko ya vena biso nzila Eric Lema asala vidéo moko fallait qu'il na préparer ngo mais na juste temps préparer ngo te mais to kolinga kulutu majela okota o mekana ko solo la biso mo mke masolo yango po bandeko o bazolanda biso na ligne ya bayeba programme les andengeni na mito moi toujours la net Katanga te parce que la net Katanga azana ba douleur moi ko lande zati mais to senga na vena biso kulutu majela il faut akota tout à l'heure pas solo ana biso yango vraiment eza pasi na moment oyo ya confinement au moment oyo to kufeli ba icône na mwa moko tukufeli batu minene batu ba osala makambo ya bien pour la communauté na ba musicien na biso ba chroniqueur na ba journaliste na ba cameraman bango so batiki biso na moment moko oyo il fallait pas ezala ndengo oyo fallait pas ezala elekela ndengo oyo mais eza mokano nzambe ya donc vient na biso Katanga JC Katanga azako mérité to lela yepe balela to lela eboité to bakunda yepe boité parce que lelo so bakundi kaka bopanzani Natali nakotaki na YouTube Natali ba enterrement onga na sala il y avait na biso papi pepi Natali enterrement papi pepi namoni mokili namoni Paris namoni penda Paris na koti na enterrement avec beaucoup deuxième anniversaire namoni Paris ndenge solo la malola kei bakundiye ata moi kapela mo salamité ata moi guitare betamité pona nini condition ya mboka moyebo sangana ezati vena biso JC Katanga lobi ba okunda ye ba koyembela ye wapi ba kobetela linda na ndenge nini donc écoutez wana eza epesi biso pasi makasi parce que
kala balobaki malobande makomi nde ezalaki kotikala mais lelo ekomi baimage nde moto ezotikala image so osalaki eloko moko boye bakozongisa elo kaka baluki lo kaka baarchive bakoti kaka na youtube balakisi yo tala omoni makambo osalaki ezongisi yo baye nyonso boyebaki vie na biso J.C. Katanga vraiment lobi eza mokolo na ye baokunda ye lobi eza mokolo baokunda ye tosengi na communauté tozalaka na altitude oyo nyonso bakokoma na cimetière te tocompatir mawa na bandeko na famille Katanga tocompatir mpe na mawa na famille Katanga oyo amoni ke aza na moyen oyo akoki kosala mpona kolela vie na biso J.C. Katanga asala yango nga naza wana na kotalisaka na mokili bokolanda yango na panza sango ya Congo bokolanda yango po mokili yeba parce que lelo yo bato mingi tosutuka tant confinement aussi là nde place toyeba mpenza ke to perdre bato ebele tant confinement aussi là to place nde toyeba ke to perdre bato ebele parce que là tozomona ngo tozokonte kaka oyo tozolobela lelo baza bato bayebanaki bakombo na bango eyebanaki na communauté na biso papa Yukadelis la Bimbo Zaza Star bato oyo tozolobela lelo baza bato oyo bandeko oyo bandeko na biso oyo toyebi bakombo na bango oyo eza na bamémoire na biso soko oleki na nzela oyebi ke malolo azalaka olekisa tokuzo omona malolo so otamboli boye oyoka vie na biso J.C. Katanga aza kote boye azosalisa soirée moko boye azosala anniversaire ya papa Wemba azosala soirée moko boye place boye lelo bakombo wana toyoka ngo sute sa pasi mais nzambe kaka sunga mitema abatela biso baito tikali mutu na mutu aza mokolo na ye mutu na mutu aza mokolo na ye ndenge tokamwaki liwa ya vie na biso J.C. Katanga ndenge mpe tokamwa liwa ya ndeko mosusu oyo akufi lisusu ndenge mpe tobando kamwa kaka ndenge wana ti mpe bakokamwa mpe ya biso mpe. Donc la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Lanette Katanga, en tout cas, eza pasi. Toujours compati mawana yo. Toyebi choc aux alango. Biso balion de la presse. Toyebi choc lanette aux alango. Biso balion de la presse. Toyebi choc aux alango. Toyebi bina choc aux alango. Donc la net tous ensemble. Donc mawa aux alango biso tous alango. Donc lobby le 17 et ça bongo enterrement. Il y a grand frère Nabiso J.C. Katanga. Ba enterrement c'est belé. Mais on a yebi et ça il y a grand frère nanga J.C. Katanga. Ba kundaye lobby yango na sengi na bandeko nyonso o nyonso ayebaki vie na biso J.C. Katanga lobby azala altitude moko ya prière to azala azala pena concentré parce que eza mokolo ya suka oyo tokobetaka lisolo na ye lisusu donc nzambe azwa molimo na ye nzambe abomba ye pesa zali biso ba totikali toleki ba yeneso batiki biso na eloko te la tozao kunda ve na biso tozao kunda malolo tango ba kunda malolo tu yokoza su nouvelle a monene lisusu Rocky da Silva kuna ba kuna malolo kuna Rocky da Silva kufi
bosomona makambo wana ezokende mabe makasi nzambe mpenza to 2020 ngo tosepelaki na 2020 tosepelaki na 2020 mais 2020 eza baproblème ebele 2020 eza baproblème ebele ya bandeko na nga tolukaka kimia toluka pena kimia parce que ezala noka malamu po bolamu eleka mabe na ebele so bolamu pende eleki mabe na ebele esala bien mosakoli na midonvo tolingana mpona mbebo te tolingana mpenza na ndenge ozolinga pena ndeko na yo zwa frère na yo ta ya nzela ko okutani na nzela zwa ye pena ndeko na yo kozwa ye frère ya nzela kaka te baloba kikamarade ya pomwana tango mosusu elekaka bondeko to kikamarade ya bomwana to kikamarade ya nzela bokutani pena mutu na nzela ekoma ape famille soki ba esprit na bino mibale etamboli nango bien bokoma pe famille na mutu wana bokutani kana nzela c'est ça yango to souffler mwa muke to songsa mwa clip ya ndeko na biso Marie Misamu pour to komi na moment ya méditation toujours penser kaka na bawei parce que bawei baza tellement ebele na communauté bandeko bakufi ebele mususu tokoyeba basango yango kaka tangu tokobima na confinement oyo nde place tokokamwa mais faut tozalaka solide bandeko tozala solide biso mibali nzambe apesa biso motema ya mawa na kati mawa na biso ebimaka mpenza boye te tolakisa yango boye te mais oza na mawa na kati mais bana basi nde ya bango mpenza nayebi te mingi toyebi te soki esuka ndenge nini na bandeko na biso ya basi toyebi te soki esuka ndenge nini par rapport a baka oyo tokutana nango après confinement oyo parce que eza na baka grave ezali bato toyebi oyo toyebi bakombo te mais oyebi ndeko moko boye mais oyebi kombo na ye te basala pe publication na ye te moyen mpo oyeba mpe ke akufa te eza te tokoyeba yango kaka nzambe abatela biso tokoyeba yango kaka mokolo oyo tokobima na confinement nde tokozwa basurprise oyo na tozwa te mais j'espère nzambe akopesa biso ka force ya banouvelle nyonso wana tokoyokana na matoi na biso ekozala kaka bien tozalaka na baforce mo boye mpona kosupporte yango. Merci Myriam la Tour Eiffel tozongosana mwa clip ya ser na biso malgré atika biso mais ayembela biso banzembo ya bien. C'est pour ça tolobaki ke image ndembo tetika ekoma kotikala donc oyo aboyaki ndeko Marie Misamu azati ser na biso Marie Misamu asala oyo akoki kosala na communauté biso tout sepela donc yango il faut penser aussi na ba œuvre na ye nde balobaka musicien akufaka te donc yango wana de temps en temps ozo mona biloko na ye ozo penser bala moko neta za na ye kaka mais ça tika biso ya longtemps yango bandeko na ngai ni sobola na ngai Myriam la Tour Eiffel vraiment nzembo oyo na otsa yango musakoli na midonvo yebisa ba Lion de la Presse nyonso nzembo oyo na tia yango pona ba Lion de la Presse place bozali j'espère to bongo la mitema na biso ezala kaka ndenge to marché ndenge to tambula na bosembo wana la midonvo musakoli yebisa ba Lion de la Presse nyonso to tambula ka boye na kobanga nzambe na kobanga aleki na kobanga yaya tozala bomoko poto kende liboso parce que ba Lion de la Presse nde makambo yango to senga la régie batela biso nanu image oyo ya ndeko na biso Marie Misamu. Alors to benga Rodrigue Image Pro po yimta kangi masolo mikolo yo Rodrigue Image Pro yena Edo Flash bakangi masolo mikolo na Paris donc cela veut dire ba Lion de la Presse nde makambo Rodrigue Image Edo Flash bo balancer les biso nanu moi image oyo ya ndeko na biso Marie Misamu po esala ba Lion de esala
ça les lengi na balion de la presse nyonso oyo bakolanda biso na minute vraiment image yango oyo toutila bino balion de la presse nyonso basepela esika bazali ekosala bango kitoko mingi. Alors régie atila biso na mwa image oyo. Merci Kulutu Magellan to joyeux sikoyo popesa biso programme par rapport ya Allô oui Kulutu Magellan boni Allô Kulutu Magellan bonjour Kulutu Magellan. Bonjour Edino Image Bilengi TV. Alors Kulutu Magellan na banzozo landa masolo to solo la pourquoi lelo. Bon, nazaki na petit frère boye, après nabaki na Hollanda yo, mais nazalaki moi occupé na côté qui te me rappelle-moi toujours autour sur la pona makambu ya bataille wana. Oui, to sur la makambu pona to sur la pona malolo et puis to solo aussi pona venanga ici. Après to solo aussi pona venanga ici Katanga. Alors, na epike so ça na moi nouvelle pona programme ya venanga ici Katanga komba okunda lobby de 17. Ndeni nazo kwa malamu tena rappelé na numéro na 09 alors. Benga na 09 comme ça tu bandi ko bazolanda. Bon à tout à l'heure, merci mon frère. Merci. Ouais à tout. Ouais voilà vous êtes Kolanda. Et ça grand frère Kulutu Magellan. Asa na moi programme ya kopesa biso par rapport ya liwa ya vena biso JC Katanga. Donc na bandi bouchi kolanda clip wana ser na biso Marie Misamu. J'espère ça bino bien. En tout cas, merci déjà meilleur aussi mes condoléances déjà meilleures. Na évité soki matanga bakundi déjà na mboka Kinshasa na évité déjà meilleur en tout cas courage. Na sala ki wana koye ko sala. Mais il faut tout bien tout à l'heure comme ça tout est banni tout ça là. Alors bana yolo aussi na opesa souvent communiquer pour na bana yolo so bana yolo baza bazolanda biso tout ça aussi na matanga na yolo biso bana yolo tout ça na ba matanga mibale na même balabala tukufela ki papa na biso papa Langele ba yenyo so ba yebi bana yolo o ba yebi collectivité Maboke. Quand on combine la collectivité Maboke, on combine Papa Langele juste en face. Donc Papa Langele, azaki na bana na ye obaye bana, Willy Langele, maître Wangongo, ba icône na biso baye bana mingi penza bangwana. Donc bana bazé belé bazaki belé mais auto tangi mo mki baza ba icône yo. Basale quand même moi makambo pe na communauté neti maître Zaki Jidoka le lokoma pasteur et ya Willy Langele ya Zaki Jogo joueur il y avait club donc bana ve ya 11 Bolanda en tout cas na yolo nord to na matanga aussi. Alors déjà meilleur merci Karine Kaya femme d'affaires merci Venabiso Mambo Masia Galaxy Mambo to éviter Kalaté confirmer aussi la tozonge la Mambo Masia tozonge la Galaxy Mambo mikolo venanga Mambo Masia babi zamo confinement moi au fungula pisate donc mukolo fungula au sabe so to lobeli yango et ça la bien. Alors to solara ka pona lobby ba okunda grand frère na biso JC Katanga Mambo Masia venangai oyebi. Donc lobby za enterrement ya JC Katanga ba kunde lobby na cimetière ya Limé Brevan vraiment Kulutu Magellan benga biso solola parce que bazolanda yo Kulutu Magellan benga biso meka ko solola po batwaye ba programme sur zandenge nini parce que yo ko zanga appel le baté parce que yo za mwana viva Kulutu Magellan a mwana viva. Allô? 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 Ah oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Kulutu Magellan. Ouais, bonsoir, Edino Image.
je ne sais quand ma volume non pembeni parce que tout ça zonga économie zonga na kangi déjà son ouais c'est bon alors kulutu majela tout solo la awa li solo ya to bandaki na malolo par rapport ya mandiko na biso artiste musicien tomoni lokola contribution na bango te par rapport ya ba mo kaka o ezanga ki peut-être baloba mais balobi te mais la communauté est aussi polémique par rapport à au moins ingratitude ya ingratitude ba musicien donc ba salita et le remonte pour la malolo alors kulutu majela alors et kulutu majela yo za moko o zalaka trop na ba musicien ozaka trop na ba musicien ovandi trop na papa wemba est-ce que ingratitude ba lobi ke ba musicien bazaka ba ingrat et ça peut être vrai il dit non vraiment musicien ba excusez moi il faut tout la vérité oui ma comme souffle sur la vérité moi wanga na ngoi zate hein oui so on ma comme souffle na vie ba to amu na o mystique tela biso ba partout ba zero ba Congo ba congolais ba zalaka ba tso mingi ba congolais pourtant ba zaire vena so lo bina muto za zaire ba za o respecter so ba za o linga biso ba o banga biso mabe partout dans le grand monde ba na ko ba congolais vraiment mon frère respect kita vous comprenez nazo na ba finga za biso zaire na Brazzaville o boma zaire tikanyoka parce que biso moto la bango ba zala ko chata acception na elongité ba koma ba tu ya ba longola poso nzamba pesa biso ba zoka maele na pa na biso kuiba biso kaka zaire ke ko sala timu sala ya ko sala ba toilette kuna alors kulutu magelan mais kasi foyo kanga te foyo kanga penal toute la question gratitude donc reconnaissance déjà qu'il faut pas ça l'effort noko pardon malolo kulutu magelan yo kanga nanu alors eloko ni esala ke bazairwa bakende kosukulaka basani na mboka Congo Brazzaville expliquez na biso koto wana kasi nyonso oyo tu oyo nini nalobaka toujours quand balobaka musicien boye papa babebisaka jeunesse nalobaka toujours que population pour baza na stabilité na monde d'abord c'est l'organisation de l'état ntango makambo wana bato ya mouvance atango mobutu babandaki foti ya mutuka moto oyo de moto bende tuti bato oyebiki bango bagénéraux wana omwa bakiti foti na biso te foti ya mutuka bomati na bis bozomata na bis boye ya soye na nzela fo bolongwa kar na eleka donc mefwani yoka kozoya bokoleana mon frère ekomaki badego bakana ebandi na kini bakana ebandi na kini ale bato sikoyo bakomi kobima na bango na pays liboso bato bazokoya mpo na biso bakongola braza basud africain bazoya kozwa batraitement mpo na biso baclassement na biso meme bato ya braza ale finalement bato monoyeke totikela bango mboka yango bato babandi kobima alors tomesanaki mpe okeifa na bapays étranger te bato baza koya awa na poto mpo na kotanga tokomokenda bapays misusu oza na métier te okomosala misala pambapamba voilà eloko ebebisaki biso ezalaki liboso faute ya baautorité na biso yango neti bato babima baki kosala misala ya pampamba lelo awa oyoki mwasi wana oyo ya Kivu arépondre ex femme ya nani motu oyo kamere abina yo yebi ngai valeur na ngai nazalaki nango na kati ya Kivu me mpona batere wana tokimi oyebi misala pampamba ngai nasalaka wa lelo donc tokoma kobima toyei kosala bamisala ya pampambala mpona nini toza na leta moko balingaka na bango pays na biso te mobutu abandaka bien mais avant banda bien babomi na lumumba wana Kasavubu erreur ya monene numéro 1 aye kozwa pouvoir bakonseli bato ya le 4 juin makambo na babomi bango na stade du Vermeer na place pour Kasavubu na 66 baboma bango c'est le 4 juin comme ça bango na 66 bon le 1er juin comme ça ouais bango na 66 alors pour baye dego bato anoki ma pays yango esilaki baparti bato mobutu bakomeli bakana ya danse bato banobima yango tobima boye maladi wana ti lelo bato to ozwa baautorité bakangi kamere akende boloko mais ozomona bato so bazwi yango bakodeklare babima nzambe nanga jean mon frère tout ça l'effort to changer baministère na biso makambo ya lolo tomoni kaka
Tutu Kaluchi na Neymar boya Papa Wemba. Oui. Voilà Papa Wemba Lakin na Lacoste. Oui. Bon, petit Moussou ya poto 5 mois de Momo boy. Bon, la moni Christian mabati ya kala ba on a okibanga. Okibanga. Na bien nettement lolo vraiment. Mais tout le monde yo que musicien moko na moko bena na kata ndako na yembita koyemba. Mais rien. Ah mon frère. Siko ezolo banini place wana siko wana ezolo banini ete ya bisoni no bakaka ndenge ba doyen o babandaka liboso na bataka batabule bamona ke ba congolais ou ba zaïro baza bango ba mise ba tana ingratitude eza réel solo faut pas changer mon frère oh malolo solo tout monde ba innocent bi tout le monde ba fali kasi za pona ba male na ba malolo na ba biso ba arranger oyo to soutenir la musique zaïroise on a poto tout ya ba musicien tout il est là c'est un grand na boyaka na disito binga na plus magela et mon grand ba redie ba nyoka lo ba lengi na ba nyoso to yamba ba ngona ba jeje kalonda na ba aidesu to yamba ba ngotu yo so ka parti mo ba refleur na Kinshasa musicien mo ka bengisi ya kabeli etala rien donc il va changer il y a un moment là bato ba la ba musicien te ba le ba comment on le ba makambo ebele pour un musicien ba comme au tele ba même ba kisi lukuta et ça va ni ingratitude alors biti ko kabela mutu mbongo na otu mais si vous avez la 10 000 €, mutu mo va expliquer que na mikili mutu asimba ngai kabela ka ça aider c'est la reconnaissance la moindre des choses mais zéro il y a des musées on a beau le bas musée musunga pena sala tuki 20 ans le bisada été noko la kini vient la poto beaucoup bien you know ça va jamais la kini vient c'est non sombera na kati ya concert na vis-à-vis pe na mwa bien moko po na na momia aga na l'arte concert na auto na l'arte moko qui est la question pour pesa yote America ces gens là tout ça dans 20 ans le ça a été Afrique a beaucoup candidat tina de donc le la calatin ouais donc il va miser congolais faut pas changer il faut pas changer pas tirer petit de ya mabewana tellement malheureux vraiment miser ni na malheureux ya mbite na poto Nigène n'y a pas mal à Kabeli. Bah, on va Kabela qui mal mais ce qu'elle a fait, on lui a demandé pour qu'elle va payer un milliard. Il y aura un jour, ma camarade pour les cas, tout ça, on a bisogno so, tout qui est au Bango, un cimetière, après, ils ont abandonné l'église, n'est-ce pas, chez Wenda Lobagi, on a ma mapo, on a Eric Lema, tout Koutana, tout ça, et tout par Lobagi Bongo. Ah, ils ont passé, mon frère, ils ont passé. Alors toko masiko côté à programme ya vena biso JC Katanga enterrement za lobby. Est-ce que goza na moi likanisi pona enterrement lobby? Bon omoni pona enterrement lobby pona JC Katanga. Oui. Auto sur la siko na maman Monica. Maman Monica. Oui. Ba côté cola comme on les a appelés si je m'abuse pas si j'ai mal prononcé son nom, veuillez m'excuser. Bon, maman Monica, aujourd'hui ça vaut une basi mingi hein. Parce au moins 9 enfants. 4 à 5 femmes hein. Mais moi si n'ayons maman Monica, depuis que j'ai ça dans la vivance à la web c'est que n'a pas n'a faut pas la ini. Mère on a sangisi bana JC. Dans mon ça n'a sourire malgré ma JC. Ça n'a plaisir. Merci mingi na maman JC Katanga. Comme maman on a salé Zarar na milieu congolais, à Sangisima na JC Katanga, en première ligne, Eza Bango. Na basi na ego abota na Bango, Bakuzala. Ozobanga? Nazo batozolanda yo. Bango on a toute première position, Bango Bakuzala, on a quelques 2 à 3 femmes et 2 hommes Bakuzala, Bango compte dans le cimetière. Oui, et on a eu Ezaki pour la malheur, pas ça malisusu. On a lingi koya aya nae, donc on est dans la limay brevan. Lobby à 17h. Donc ça là, bon, biso to comme on a avant, hein. Donc ça là wana, donc ça sur banda, chacun moi distance, tout le monde na wana, on va continuer day, va continuer day. Tout ça ma erreur, on ça ma ina patente. Biso to ça sur banda, tu accompagner même la porte. On va au côté distance et tout respectant je veux que déjà la mairie à Paris, comment ils vont pour la communauté congolaise.
yo tokokende me tokobuka porte te tozala biso libanda ye na bana na bamadame bakota barendre hommage barespecte banorme ya sécurité bakozala bamasque barespecte badistance. Vraiment ça va bien se passer. Nous allons bato ebele ya vivre ya molokai na ba molokai par respect. Est-ce que kulutu majelan na soki le kalissimo est-ce que par rapport à ba musicien la musique au bazana poto ava ba sali peut-être le côté pour na vie na biso chez Katanga au point de vue chanson aux chansons pour na hommage kaka des chansons hommage ba sali en côté kaka Neymar à partir de Kinshasa a salaki a capella moko pour na ninga malolo je l'enterrement malolo Neymar il y a ça qui a capella la tine la qui on lobby si na sina tala qui on déjà merci aimba qui hommage à Malolo hommage à JC Katanga aimba qui on lobby si côté mais qui pensa makambo ya confinement et perturbé perturbé bisonyo sommaire air moko pe to bosa na kati ah oui bon merci Kulutu Majela na ebite soza na eloko ko bakisa tous on a courage ceux qui makambo ya confinement ici tout ba valeur na biso ba sud du Sahara ba africain tout ba valeur na biso mundela za mutu biso beto wa mutu ceux qui va opportunité ba sala ba arme mais attends di botu ba ko beta biso te faut tout se faire respecter dans le monde ba indien ba pakistanais ba comment manquer biso so ba kena ba pays kuna ba comment ba grand voix tout lingato tout ba ke biso beto za ba c'est tout ba congolais tout ba tamayele na ba chaque fois kambo tout moni mundele ko za complexe na été bango bazana race mosusu biso nde tobotaka bango po race na biso tobotaka ndundu soka ene Europe awa tokolela bandundu mosusu na Afrika omoi na babali koyeba eta koma mundele richesse nyonso ya monde eza na mboka na biso ezala baminere ya se ya mabele ezala baplate ya kosala bakisi ekutaka na Afrique na bamboka na biso biso kutu bacentre ya makambo wana tu donc fo toyeba yango toza bato na mokili oyo tozala na orgueil te ya komankaka bato mais tolinga te baétranger basakanaka na biso eloko na kosenga mpena mingi yango na communauté congolaise toyebaka ke toza bato minene tozongisa dignité na biso. Alors Kulutu Majela situation ezoleka na Chine sikoyo oyebi yango daza au courant ouais expliquez na biso mwa moke papa na biso ndenge ozolanda ndenge selon ndenge olandi info po toyoki ke Faci toujours condamné kaka toujours Faci osala eloko te par rapport ya situation ezoleka na Chine Edino oui na Chine baza kwa tala Chine wana communauté congolaise na ekoti mbongo na mboka wana africain bele baye kotimela Chine après bakongolese babanda kokende kuna Chine lelo Afrique nyonso balanda bama kokende Chine bato bayaka so na Europe te koya kosomba biloko commerce ya Europe Afrique osouffrir alizala komona bato kaka batati awa na France awa kota Barbès lelo koma Chine tokotili bango mbongo ya tro biso na pays na biso toyebi ndenge batakaka étranger te donc baétranger oyo baza biso mpo etokendaka so barespecte biso te biso mpe na pays na biso il faut tozala na président moko oyo azali ye mpe atangaka na pays président ya Chine loba na bato ya mboka na yo bameka na bapeple na ngai te mais okoyoka na yo rien. Allô? Nazolanda yo papa, nazolanda yo. Pourquoi? Qui fana kwiti. Ndenge mwasi wa reponda ki mwasi ya mese kamera lobito tika ki fana kwiti. So likambo eza mabe loba te. Mese oza président osali mabe. Président eza kaka grade. Soldat eza kaka grade. Baza batnet biso. Osali mabe mon frère. Ngata mwana na ngaso oza na tort. Bongolo za hero atika fanatisme. Voilà, bituma ya Katanga isili ya. Bato wana bakotenga na Katanga. Tubango isili. Mais ba tuzo
kuna oh mon cher pourquoi on va garder la kangi frontière en haut mais côté à Ituri kuna na zoimisa lelo oyo dimanche passé babomi 25 congolais na des militaires partout dans le monde la guerre est finie tu connais ma confinement mais na Congo basoko maga batu na confinement mon frère Atayo Mogo frontière bali pe okangati frontière bakanga mais est-ce que bakani ya solo to moni na Lubumbashi kuna ba yende bazo kota na bango mon frère on a raison na ba lingo kangati moka moya hypocrisie alors kono tu basela na basko titre kamere nde bakangi ndinga sana boloko wana kamere alors titre na ye eza nini titre ni en fonction musala asa dircap azalaki dircap sikoyo ndenga zaona a part ki dircap na ye sa suna valeur moko te donc poste ni wana ezaki ne batsaki wana bakoko longole pe ka ndenga wana il paraît yena député leki kuna valeur c'est vrai oui azo député azo la fonction député azo citoyen tio nommé directeur du cabinet à président azo citoyen tio bon siko azo na prison ozomona makambo ya to comprendre te to mona ono clarté so bakangi motu ndenge wana ye azo atakutukuta apimi mon frère ata lelo apimi akoreprendre musala na ete ata abimi provisoirement kotika en liberté provisoire oyo ye bavoka ye bazosenga mais ata abimi lelo akoreprendre musala te kasi sidi mutunga bakangi motu ata za na boloko balwa ya mokili babenga yango présomption d'innocence donc aza nano innocent mpo bakondane te azwi 10 ans ou 5 ans kuta akendaka basigne ezali baindice ke asali likambo mais bokulu bana oteke tokondane ye de ndenge aza wana aza nano kondane te mais ndenge akoti boloko tozomona quelque indice basigne elakisi ke akabolaki bambongo ayibaki bambongo automatiquement jamais moto ndenge wana aza innocent mon frère moto azaka innocent neti nga na yo ozoba bike toyebi mbongo kuna bokete tozaki biso na poto signe eza te tozoba innocent ndenge aza innocent te mon frère. Mais pourquoi bazo bakaza innocent? Mais parce que loi ya monde eza bongo loi ya bapays neti ya Congo na Zaïre na babi babenga yango présomption d'innocence soki nano bakondane yo te neti ye soki lelo asambi balobi ke bokambe kamere tokondane yo 10 ans wana sikoyo tozoyebaka komi kondane akosala boloko ti ta ekokoka bimi tokana bakondane te yango balobaka ke aza nano innocent soki nano bakondane yo te na France nano bakondane yo te na Congo oza nano innocent na RDC mais basigne oyo nabengi kuna babengi yango baindice ya culpabilité baindice donc basigne oyo ozolakisaki aza coupable oyo ozolakisaki asalaki likambo yango basigne ezali atengi mbongo azoki ba 40,000 apesi azoki bambongo atie na konte basemeki na konte ya bana bandeko na ye mosusu akimi edino makambo bakambe ya pays wana ko eza pasi ndoko. Alors kulutu machela ba video oyo tozomona jibe mpiana azosepela azobina est-ce que eza ba video ya lelo to ya kala montage monsieur eza montage oyo mpenza ya signe ya lelo nayebi te mais nayokaki ndenge otika soki babiloko na makala kuna wana ndeko ozala ya solo misu babi ezaka bamontage mais malgré ça toyebi te toza na preuve te kaliaki mbongo akuna na ye yokanisi mwana kabelaki eta quelque chose te kibe mutu akoma koya poto kutu bato bapeti oyo basala na groupe mpona kosoutenir ye abengaka ata bango te aobimisa diske na ye alingi kutu kobimisa diske aobimisa te mutu abengi na poto alobiki non jibe bimisa diske yo nani yo doko. Alors kulutu basela mpona kosukisa question moko ewuti pa 5 étoiles de love 5 étoiles de love atuni situation ya Guy Michaud Wanzo ndenge bakangaki bango ndenge bakangi bango ke baza na coronavirus est-ce que na minute oyo sikoyo esuki ndeni nayoki ke bayebisi ngai nde nayoki lelo na verifie te mais cousin nanga proche ayebisi ngai ke il paraît babimisi bango moko asalaki image ezalaki samedi ou dimanche alobi lobi ngai na kobima na ngai
on a les mineurs aux arabes, on a ensemble à hâter. Et à Mawaitino, quand Batumisoussou, Bazouzo va 40 millions, à 400 millions, tout ça, quand on a maï, Kangiringiri, on a Kameremere, na Ketina, Bazou Sakana maï, Bazou Sakana mbo. Entre temps, Batumisoussou, Batiba, on a l'hôpital, on a bendié, Bazata, on a appareil respiratoire, on a té, et ça té, hôpital mal équipé. Alors, la fin de l'année passée, ils ont quitté 5 millions pas besoin de si, si. Oh non, Fatia Bimisi Souri, Momo, qui s'enrichit des autres. Alors, Kulut Majela Poto Sukisa, Wana eza question uji pa ya Gisèle Oumba le véritable diamant noir. Atuni nano, atuni question abi. Siko na ndenge Guy Moucho alobaki ke na mwasi wana akoyebisa ko Fati. Est-ce que ezalaka penza eloko alobaki wana? Eza Afrique tout comme on a bisoté. Tout comme on a dit pour mukolo Fati to azaki na opposition azalo bangai bakabila ba me bazo mériter. Boloko na okende na est so na mi bakinga mukonzi ngabuti na so na komi mukonzi okende na est mais akenda fanda kuna kenda ofanda kuna te na landa yango edino na sai emission pa inayo. Na kutiki zangu zalaki Fatia lobi bala muda tika ba tuti mais ndeko na yemu bate na komata article za kibongo aya na limeta isi bongo bino ba ndeko na mona ko mona kutu ayibito problem ba mo kangae alobaka bongo zana ba image mais sikoyo ye gimi shoki ndo loba ona ko website Fatia ina ngo trafic d'influence en tout cas siko engo loba nini ko obi nga tala yoki kaka gibi no ayo samasi wana ke na ko ebisa ngo Fati obi ke sexenga makasi osekaki parce que comme déjà na âge ozana ngo na l'expérience ozwi na vie omoni yango ridicule yango osekaki oui ndama wa mon frère yango tout ça il faut donc mboka na biso edino oui ti mboka biso ya mato twana vrai mboka bato moko boye donc banda bakala ti lelo butikaka mais eza matro lelo kutu wana naoninga na message pa ya Fatia yango na mwasi ya koya wana na lobala bango mais komwa neti na baconfinime eza na mokili bato bagere ya te mais nga na ute kotala bunia wana eza vrai terrain na wana sala mosala or kuna na bajugu wana nga na bino boyoyoka na jugu bakomi motu 25 edino nga nazomona bandako wana na misu na ngai na lala na bamboka wana na fanda na bamboka wana donc naomona wana misu na nga nga nazomona ngo ya pasi siko tant toyoka ba rebelle baoboma bato na minembwe na babeni kuna est ce que ezaka ba vrai rebelle to ezaka kaka trafic mo ezaka na kati wana eza matro bote ya este baminembwe babeni wana bitala olinga te toyebiki bato na bakontaka par Uganda ata soki baétranger oyo bautaka baéthiopie banini biso mpo na biso en général toyebiki eza batuti armée ya Kagame moto ekotaka kote na biso mais sikoyo kote ya bino boyokoka babuni baituri wana balobelaka ngo mingi te ti kote ya babuta kuna boye balobelaka bango mingi te balobelaka mingi te na bamédia fo kote na baokapi otangi po baloba mena oyo baituri jugu balobala bango mingi te so bazango babunia bele totiaka ka kote kuna sikoyo barebele misu bazalaka wana misu bauta na Uganda misu bauta na bango na basudan donc bauta na bapeya basudan kuna po baya mpenza bakangela bango neti pari mobimba basolana baninga nanga baza bakote wana te bakangala bango neti pari mobimba zairo okota zamba wana te ekoma nango ya bango bana bangombe na bango baliaka kuna edino donc kote kuna
Si. Donc, plan là, on va faire pour battu, on va faire la boule, au moins tout comme il va 7 milliards, même 3 milliards, ma famille, on va la bon, on va mettre ma bébé, on va mettre 700, ma famille, on va mettre la bombe à l'art, si koyo, Moussala, Pena Kagame, Asabanda, Moussala, il y a même une l'exception de la télévision qu'il faut à tout va koufa. Nous avons le même temps, tout ça, l'émission pas inayo. Pourquoi Kanambe ata bomi na yeba na kati ya l'église, ata bomi na yeba to oni, ata bomi bato ya université, jamais bakanga kae. Ngala na linga sepela mingi pe na sala ba réserve au soulèvement populaire. Parce que là bato si bakufa na Zaïre baza au moins dans les 16 millions. Donc textuellement population ya Kinshasa Mobimba pendant 1997 lelo la bomba population ya Kinshasa Mobimba dans les 15 millions ça la kabango rien à monde parce que batinda Kagame aya busara o tuzomona ya corona oyo batuma batakufa babanda ngona Zaïre ya mona kata mutu batu manifeste. Merci Nabanzi Kati Panaye. Vraiment tout comme bien suka ya masolo na biso 5 étoiles de love, merci. Martine Mbangi, merci. Kabula Espoir, merci vraiment Nande Bolanda biso. Alors to ko suka penze bona biso papi mavambu. To ko suka Andrada photo ka vidéo. To suka émission biso boité. To ko sona mo lo yimbo. Donc construction na moi le yembo le za la kaka bon abengi di susu to zoye Allô Kulutu. Allô Edino. Ouais. Bon, ils ont moi interruption moi mon volontaire. Allô. Ouais, c'est bon, c'est là le bal le basuka comme ça to clôturer. Le basuka na dire merci na ba auditeur nyoso wala biso na moni walimbangi restaurant Mambo. Ouais, restaurant garanti Mambo na ngolo ba anecdote moko boye muta banda penda bon compte za ndeye. Mokomzo na oluka eto ba restaurant lelo OK chanson na watu ba merci na Gisèle, merci na 5 étoiles de love. Na yo mo pe lisusu. Allô. Oui. Et donc je sais katanga lobby tout que ne botika na derrière demain na brevade kuna et au légana dans la paix. Merci. Merci à tous les Congolaises et les Congolais. Tout ça la croyance, dans la foi que tout résister, tout vivre bien dit après ma camoyo, tout bout de l'école on a dit mon frère. Ah, merci Kulutu Mangela. Vraiment tokozoma balasi mapoto sur la bien makambu ya Italie politique aussi parce que nayebi ko za bien branché côté wana. Merci mon frère. Merci. Bon courage à tout le monde. Merci. Alors balandino so bo message kolanda biso en tout cas to comme na suka photo ka vidéo mo pali sango monene ya mboka. Vraiment ça na biso 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Martine Mbangi ya champion Mombendre. Merci Pesozali et Maître Rick Mando, joyeux anniversaire et à Maître Rick Mando. Merci na Denis Mukoka, merci na les véritables diamants noirs José Lewumba, prêtresse Mireille Kukanga, merci vraiment Elvis Stone Mpadi, merci. Yannick Kayaman Paris Zouga Daga, Balion de la presse, Bakoti Nabisino, Isaya Koyinda
tant na mona balion de la presse et ça langa fier makasi vraiment na mona ki mosakoli la mine donvo azana biso Jimmy Bamanisa merci Kayaman encore Paris Sezugadaga Mvemba Mbemba Las Kitoko merci mon frère ya souhaité nga mon frère continuer ba émission boza Kitoko mingi merci ndeko nangai to continuer toujours so ba idée ali il faut pe ça biso ba idée parce que Fatuzanga aussi ba idée mais ce que tu as batumo ba ça so ba idée et ça la rappelle bien prophétesse Anne merci maman Nabiso Basi Kitoko merci Galaxy Mambo mon vieux propre parce que tolia ka baleine kuna tolia ka tout mambo olia malangwa kuna mambo olia tilapia mambo olia ntaba mambo parce que il y a les griffe mambo masia mambo Galaxy donc kuna olia nyonso vraiment mambo masia soki to komi na fin ya confinement sala petit na aussi ne to panzaka sango de to mesana panda sango babi awande tokos walimbangi mwasi kitoko ya pembe merci Jimmy Tula merci Ngungu merci vraiment mosakoli la mine donvo tia loboko na yo yanguya na balion de la presse nyonso parce que bisonde makambu vraiment mingi kolobeza te ngapenda na sukia wa mais